Bon, bonjour. Nauti libanda mulunge ezali. Na mekina solo la poso na bina kota en direct. Na sala vidéo bato ba kota gauche to droite. Na moni ke ma message na ngapende oyo kana tene. Ba na sala bena vidéo. Ngai moko na ya no so na peuple nanga. Après na kotisa bolanda message. Na pesi mbote na ba Congolais de partout. En tout cas, nazo benga basi ya maele, ba maman responsable, ba papa responsable, bozulanga na tabe bonga bovanda. Pona moni ba kiti tellement so bovandi bozongi sima, mo Kongo ezo sunga bino, bozwa bibonga bovanda noto solo la. Na moni ba video ezo le kaka awa bino pe ba Congolais lokola bomesana ko benga bato, bozo benga nga naza na libanda. Naza na libanda na ozwa mwa mopepe. Message na ngana ngina tuna boye. Na yebite. Emso naza ko se tromper. Bolimisanga. Na lingina solo la nanu. Mo oyo biso ba Congolais to mande ko ba que nous sommes des bateaux. Po bino ba bolinga français. Mo ango ba lobi en français. Nous sommes toza ba bantu. Tolamuki na tongwawa. Tomoni nde ba video eza kotambola. Oya luba beto so kabino to boyite. Toyebi pe na Kisasa kuna tozalaka na BKTF. Tozalaka na mapo babengi mapa ya mama poto. Tozalaki na mapa musu babengi Covadiz. Na yebite bakombe kobongisanga. Topesa nono exemple na biloko wana. Ba mapa wana, j'espère que ba leader na bango babande ko bunda bitumba te. Mais babane kusa la promotion ya musala na bango oya kuteka malamu ayebani kaka ke ngai ne nateka malamu. Lelo tolamuki na tongwawa toyebi ke musique ekangamaki parce que conscience ya bato ezonga. Bato ba comprendre ke toza wapi, mboka na biso ezokende wapi, totelemi wapi, vi na biso lobi eza wapi, lobi ya bana na biso eza wapi, lobi ya bakoko na biso eza wapi, totelema wapi. S'il vous plaît, bo pesa pe baninga AVCT. Bande kona biso mibali, ba combattant ti basali musala ya kitoko. Tellement kaka na kati ya ba ignorance na bino. Bozala kiawa, ndenge zali wana, bakanga miziki pona ni, bande ko baliaka na ba miziki, bande ko wito boyite ba musicien baliaka na miziki. Bongo bino bato boya ko ganga bino boliaka wapi. Lelo awa, batikeli bino nzela. Musique et banako beta. Na tunika komanda 2023 tito koti 2024 bino moko na conscience bosala analyse musique ezo memela biso ba fuini ya malamu na kati ya ba communauté to na kati ya mabota na biso bino moko bosala examen de conscience soi-disant parce que bino peuple nanga bokansaka so muto ba français za mayele bota la banda musique au bino bazong seli bino entourage façon na bino ko réfléchir na kati ya communauté zaka ka biso moko te TikTok basala ngo pona bino ba Congolais te basali yango pona ba peuple nyonso africaine mais bota la lolenge nini oyo bino boza kotambusa TikTok lolenge nini. Tolamuki na tongo soki yo yebi kokumisaka leader na yo kombo na ye carton oyo abetaka musique koleka ba leader nyonso mais soki pe moninga lobi ke non biso ba leader na biso mutabetaka eza normal esuki wana botiki musique bozo beta bokomi na madusu ya bana basi biso ba mama congolaise to sali bino nini. To bino moko bana basi to na bino na kati ya communauté o bozali boza tellement mal éduqué je sais pas oza ko finga muninga otie mutu na se oza ko mona sexe eza ko finga meza sexe na yo problème nini si bo baby si communauté no surtout na kati ya Kisasa bo memi
bêtise na bino ti bongi boya nango na Europe bana na biso ba koko pema te likolo ya ba madusu bana basi o ba mama bateya bino te ba para bazwa tanga kodike bino te soko ezali biloko ni bomelaka bolongola bambuma tolamuki na tongwa tomoni bino bokomi awa bozo sala ba video era toko bomayo okoko kota na Saint-Denis te ngai question na nga ona ye en tant que maman congolaise en tant que moi so avana na kita bundela mapele naza na droit ya kolobeza na muto pekisanga te ndenge na tuna question moko ezali na kati ya Saint-Denis ezalaka ya ba congolais to Saint-Denis ezalaka ya ba français nayebi te soki président na biso Félix Tshisekedi biso tokomi na mokili moko boye na Saint-Denis oyo ba congolais bakotaka te nde question na ndenge na tuna ba congolais ya RDC oyebe lo musuta ngolingo sala ngwa ndenge nzembo ya fer eloba soki tala sima zonga moto mama obi ken mona zalaka na vandi bwe na otala bino na ebite soki eza tobeta maboko to boloba kapo batu baloba yaya ovandaka na mbandaka te ovandi na bandundu te na mbujimai te na kananga te soki na mboka ni nango ya batu ni nango ya biso ya bakisasa wana ovandaka na Europe excuse o mundela zo atiki yo otambola yaya ba popo yo zoloba na internet okokoka kwa simango ba popo obino bozo utiliser na kati ya internet bokokoka kwa sime me biso toza na Rwanda kuna soki toza na bana mibali oyo na Saint-Denis oyo bino bokomi koboma batu bozali boloba na ngana tinda message epa ya bakonza mboka bokeno bunda kuna na Beni na Bukavu ça c'est quel genre de peuple bokomi si communauté moko ya bêtise ya peuple moko bana ba éducation te batata na ba mama na bino babota bino bakokomi mabino na poto te mais quand même bravo na bino Baptiste na biso RDC pour makambo salité ozolo ba na kati ya communauté c'est bien so bokanise ke bana na biso ka ba mondo yokango na bana na bino ba oyeba madusu wana ba ofinga ba mama ya batu bana na bino pe ba oyokango madusu oyo bino boza entourage na bino ndenge bino bolinga balo ba français dis-moi qui tu fréquentes moi je te dis qui tu es entourage na bino oyo bolobaka bêtise tina kati sika mwasa za kobotama po ba edika bino te tango batata ya baninga baotinda bana na bango na poto bino batata na bino na ba mama na bino musala na bango ezalaki nini nani alesaka mwana mama nde asalaka nyonso na vie ya mwana ne bandeli tina suka mama nde ayebaka kende nazovanda na mobali na nga il faut tobota bana 5 na kozala responsable na vie ya bana na nga eza bamusicien te parce que obino boni bo kokote so bokote neki banditisi na kati ya communauté boso tamula na babalabala batu bolo baba makambo salite ba gros mot bana bazali boko ma ba responsable na ba vie na bino makelelo bino botiela biso tokoko pema te na longoli mutu te na tche batu tous ko pona sangisa po bino toyoka bino ka ba numéro 1 ba numéro 2 ba numéro 3 to tuni numéro 1 ni nango na kati ya RDC atonga hôpital na école komoni nani numéro 1 ni nango aza na kati ya RDC atonga école to tchaka 2023 atonga école soi-disant oye bana batangaka gratuit bana bakendaka hôpital gratuit comme on a une poto yebe penaza numéro 1 biso ba congolais to bete maboko comme ni nani mais c'est quoi ça comme délire ba chinois ba kotisi bana na école bana baza kotanga bino boliko tanga te boye na poto boliko kende classe te mais bozo ko kosela batu makambo keo ba célibataire poto fan sa batu te mais boza la mibali comme mali bende lingola kisa yango te poso totali ona batu babuna na poto ba komona bino ezate toza na maître na biso Christophe azoke na ko défendre ma belle félicitations na RDC so tout à tolo na ba maître Christophe abundaka bituma na mokili mobimba azoke na ko défendre drapeau ya obino bo sala wana eza eloko te bo sa neki voyou olamungi na tongo era koko tia makolo na Saint-Denis te era toko bomayo
tango zoloba bongo zoloba ngona idendeni neti siko na eza na ba pays o biso ba africain to yeto biso ba na RDC eza na clique moko boye na Saint-Denis soki yo bomi era na balamo batu ba kote sur Saint-Denis te après ba betelo maboko balobi lokola ba français tala makambo bokanisaka okeno kota bolo koza na mama te wana tata te wana famille malonga te nana azotinda yo mambo zoluba kozala fani ya mute tindi batu baza babandi te etindi batu baza bavoyu te eloko nini bozo sala bobi sa batata na bino nde babota bino bamema bino na poto comme ça ki banditisme ekosala ekosila boza na sima ba musicien te hein eza na musicien moko te asala eloko mais eloko na osepela kaka lokola entourage ya ba musicien o bolobaka ba gros mots bana na bino pe ba oyeba lidusu nesike pandene nesike skomi bravo po musu bino bokanisa ke bana na biso nde batu ba mona ba bêtise mais bana na biso ndenge biso to bota bino lokola biso to lobaka bêtise te bokoki jamais ko apprendre d'éducation moko ozoleka na balabala bino bozaka bobetaka bino bozaka bobombaka bino bozaka muta kokota te bino batu bato kosala te era ngana kotindo lo numéro ya téléphone makambo ngana sala ezala era ezala bakale ezala bino bo sala yango era kota Saint-Denis fina soko fini 5 minutes c'est beaucoup total on so bakotele mawana devant bila bakangi bino kombe eyoko boye poto boye ka bokota ba boloko eloko mope bo sala ezate bana baninga bazotanga na ba bureau bozalaka te na ba banki bozalaka te boye na poto bodini banzela ba mai boleki nzela kokata elo ni bosala na poto Boko songa teki sasa kono boko komo basoda Belgique na France à partir de 18 ans bana babundela ma belé na bango bongo bino bana mibale boki mafuna na kisasa boya na poto boya osala ni po basi bakosa ta bambila te me bino mibalo bakata bango ngenga rôle na bino eza po boko basoda batu bakopema te makelele point makele pa eloko nini oyo ba musicien biso to koko lala te impolitesse na kati ya communauté elo ni bosala nga neti nga Nana Paris na osepela ba combattant de partout bravo j'espère que Miss na bino pa likolo o ya yebi kaza mobali abomaka muninga comme ça lokola bino bokanisi ke bino batboleka na ba TV likolo ya caméra bino nde bozanga bayanke bokosi ba grand bayanke bavandi na ndako parce que biso yebi mamba komba ezalaki bato balobaka na bato bakobima na balabala bato bafandaka na ndako nde baza ba grand bayanke kutu balobaka te peuple mobimba bobetaka masolo malamu te internet mobimba komika makamba ba komo makamba ba bêtise lidusu ya mama lidusu ya papa lidusu ya mama bongo musala o batata na bino na ba mama na bino basalaki po babota bino même éducation ba parents na bino soko solo ba makamba salite ndo komi yanke soko lo ba makamba ba salite nde okomo mona ko community mokonzi po solo ba komo po moni mona mo ba sa bien élevé sa bien éduqué alo ba kokolo ba bêtise te Mengana yebite même itaba luambango na ba papa na biso ba lutumba na ba papa na biso sekisa ba madilu soki pe époque na bango bazakolo ba bêtise be baiki na ba fai na bango ba finga ba tumamba salite ba lekana ka boy c'est que bino bozo uta ba kisasa bozo yawa lokola kuna bana ba otanga te boni pe awa bana batanga te c'est que bana tuba zaka ba délégat siko bana obino bobenga mo bakino tala miziki soki batata na mama lobike bana bomba bimete yango neti ngai mwana nanga ko zala ni mutafali mwana nanga ko zala ni mutafere bana nanga bakoyoka miziki ya ba congolais tout mais bakoko zala jamais a tout atolo ke nga mutafali to ngai mutafere bakozala te to nga muteritier ngai mutasongolo mais bakoyoka miziki po baza ba musicien RDC bino ba congolais botikela so ba grimace soki tozana mibali ya ba konzi ya ba voyou o ba bomaka batu boya bopesa nga kombo na kopesa ngo pa mama Denise ba mema bino boke kono bunda na Rwanda bazo tuta ba mama ba 80 ans na ba Beni ba Bukavu ba Goma peuple azana souffrance azana mutu ya kobundele bitumba te soki boza mibali soki na Saint-Denis ba mibalo ba bomaka bato ba olinga ba boma era to bino na kati ya communauté bo sali click o bo boma bato toza na besoin na bino bo ya bo sala ka kombo bo tinela nga email na nga ezali magalilomama 69@gmail.com bo tinela nga na ko tinda ngo epa mama Denise comme ça ba zwa bino bo ke no bunda ba français bazwaka bana na bango na ba 18 ans
ba belge na ba 18 bana ba ubunda bino bokoko kima Congo te boya awe loko bo sala we sate bo zonga bokeno bunda bokoma ba soda bokeno bunda na Congo bokoma ba soda. Oh, c'est quoi ça? Bozo yo l'exception d'éducation ba parents na bino ba éduca bino te, boza bien élevé te, bo bien éduqué te, biso lo ba ambasalité te pour ba parents na biso ba so ta ko éduquer biso. Parce que bazo ta pena ka ke papa azo bota na moi c'est pour moi na elobi soki papa on a zata la exemple ya ba parents. Tant total la bino total la identité ya ba parents na bino. Comme la masangé ngo l'accepter faut voyou comme la diambe ngo l'accepter que faut voyou mais ba comportement na bino bo l'accepter biso que ba parents na bino bazwa temps ya ko éduquer bino te parce que so ba tata na bino ba ki vivant ba nga ba futa bino ticket bo matina ba avion ndenge biso ba parents na so ba maso na poto koya poto sala bino vertigité boya ko bebisa communauté oya zaka mubale akicha muto muninga ba ko kanga musique pour du bon ndenge bozana boye ba ke ba otala bino ba lingela bino boule. Omonika bato bakanga ki yango ba otala bino kitoko wana de elle kwa na dévoiler bino secret oya ko kitisa mutu ya muninga lokola ndenge bozo kanela ere toko bomayo mama Congo moi je te soutenu bravo maman naza wana Paris naza na mboka na yo soko monike na kende kotika yo benganga na téléphone numéro na nga 73 lokola na nazawa na kende kotika salika bango. On est fatigué de vous. On est fatigué de madoussou, de kwanga, de mbisa kokauka. Mais non, on est fatigué de vous. Bokene ko sala bakou. C'est soit ba memi bino boye koto ya poto bokomi ba mal éduqué. Ko finga ba mama batu, ba leader na bino pe ba tout normal. Mais bravo pour bana na bango pe ba boti ba komo bi mama bele, bana na bango ba komi ba minene bana bango pe mibale bazo yeba ke mutu wana zo finga li dousso la ndata biso. Mouta zo finga li douceur za fana mama biso bravo parce que biso bana na so ba na respect na biso po ba bi ke biso lo mama doucité mais bino ma bo sa le kotika na ba réseaux sociaux bazo ba ke couple oyo baza couple moko ya mal éduqué tala musala na bango ba sala ka yango makelele belebele pona nini ba isundu kuna ba sala makama minene na kati ba communauté na bango ba tonga ba école ba sala ba nini biso nanu bo sala yango te. Soki mutu boya kumisi leader na bravo oya kumisi leader na bravo mais ça te que soki batu moko be ba kumisa ba leader bino boya awa bo kumisi pe leader na bino oyo lipa o eza 100 euros lipa na biso leki eza ba discussion moko be eza normal mais ça ba discussion te que to ko boma batu non e razali tata na mama na ba congolais Saratola yope na yeko tanga komono po osalaki video ngana okutu to benga na kate to solo la kate yo yeko tanga kombo ozo sala video na mire na yo o Magali lo mama alie mbongo awa yo zo suana kana batu oyo kinga Magali lo mama na chelo lemo na chete parce que mambone talingate eloko to zolinga to yebisa bino bozala kana bakara ya makambu ya batu soko ebike mutu wana o bozale na ba camarade te bozaka na drapeau respectant olingo benga oche y ozo benga mutu yaya mageto ebi maternité to bota mate ozo finga cousine nga o finga cousine nga mais jamais ko yoka nga na vandi na otabino de boswala mais yo kene ko tanga likamna ngo za na prévité kasi Magali lo mama mutalembo mais oza na prévité ke balimbo moleki ka oloba yo wana oza ko swana bozo leka na mama na bino oyoki nga Magali lo mama na tangi kombo na bino na mama na bino boswana nga na yekota. Ça veut dire pour la lection que ngana bota manakin na yebi pende loko babengi ennemi na yebi pende loko baloba ke ko beta likamba batu kara mais na koki okota pour Chantal andeko nanga wone zaka exemple ngana peso po bino bo finga batu gratuit bo manka batu me botala ka lobité boye bakate banani bo sabino bolamu boye baka bo sana ka pe bolamu batu basala bo finga ka dali vide c'est ça. Soki oya za mutu akoto komisa mutu baninga peso basel mamu na bango ba komisi mutu na bango ya ben polité c'est internet ezaka ya kofinga ya banini mais bino pe bwana mibali bobali bwana ba mibali mais mibali na bino ba pekisa bino ba yebisa bino boye tokoke ata kutu bazwaka mbongo baliaka ngo pena kimia na pe c'est ça ngelo on ngana lo bapena yango wana eza pena exemple na pesi kota Sara otanga ikomona ngana landi pe na privé na bengo deux fois oyambite na tindelo pe video na osalaki ngai na vie na bine babanda batu te ngana yaka kana droit de réponse mais moi je suis pas impoli je suis pas mal éduqué pour na kola pe na tata na maman na ndako
impesa ngai na ya poto ba parents nanga bat batinanga mama nanga ba parents nanga bat batinanga na poto ba tata nanga nde batinanga na poto nga na ye nazala ngulu ya mutu te na sima musicien moko boy to mutu moko yebisanga ça tu peux le dire ça non c'est ça en tout cas na ba bêtise na ba délit ya on tozotala mamu na bino na misika elo na nga na lobenoka yango na pona eloko salaki mais en tout cas na bato yo ba sali pena décision po ba buma era en tout cas félicitations bo buma pena era bo kimate tozo zelelo kwa ngo penja maboko ya kufungwama mais soki obomi era ko kimate ko bwake pena maite buma era telemaka wana totala soki Paris ezali papa na bino muta sala yango soki obomi mutu bakosala eloko te bravo mais en tout cas décision bozu bo sala ngo grimace te décision bozwi pena ke bino il faut bo boma era parce que bino bosala kamera malamu bofinga ka batu te bosala ke lote mais bino pe tozotala na bilili ba video ndenge bozo finga na nde bozo utiliser n biso no tout télécharger mais loko esala biso plaisir so bo bomi pena era muta kimate soki ba boma era na Belgique ba Belge ya ba soda ya Belge bakanga pe mutu te mutu pa limwa te mutu pa kimate soko bomiye otomboli téléphone obi bon alors ba Belge ezangai mutu na pomi mona mbali wana ya era na zaliawa boze bembe wana bo bwaka ye na mai otelemika ovanji wana pe atondimi ke yo mutu opesa l'homme qui fait la loi soki pe bo boma era pe na France bo sala yango on est fatigué de vous hein on est fatigué vous on to lembi tolomi communauté ya bo bakendaka classe toyo bayekola ke loko to bazola kisaka bana eloko te ba chinois bazosala ba rwandais batoni na université ya INB bino bokendaka eloko te kaka ba classe bo utena okuna bovani mibali ne bakendaka ko développer makambe belebele po babokola banda bino batata bozosala eloko te bana na bino pe on bozosala eloko te bokende ko luka misala on est fatigué ba musicien bapesaka batu misala wa te bazana nini moko te bozosala wa cause à la fin na mutetini batute bazaba voix je suis désolé parce que j'ai mal à la tête batu ba benganga tout le temps bino pe communauté soki bokote sika bomodi mutaza trop na makama mafinga bozana na moyen ya kolongola batindi bino te basa ba congolaise bobo mama bala botikala ba célibataire c'est que peuple ekomika ya bulu yeke on est fatigué ba combattant de partout en tout cas bravo misu na bino ya kufungama soki kaka peuple congolais moka kweki mutakufi boko kanga musique pour du bon comme ça to tala bango décision ni bozo pourtant ba boma mutu na France ba français ba mona ke batu ba pekisa musique ba na raison soki ba bomi mutu na Belgique ba ko ba ke batu ba na raison bravo biso pe to tala bino bo continuer na haine wana bozo continuer bo boma mutu mais boye ba kaka ke et razali congolais de père et de mère tokotika te soke comme na niveau ya haine bobo mamutu non tandis que bino bofinga ba mama ya batuno ba tataman on est fatigué de vous to lembi boyela biso makamba classe lokola 1000 visa programme ezali mususa tangisa batu oyo bazolinga basala couture batu bazolinga basala informatique batu balinga balona bilanga eloko mo bosala te boye na potoka kolandalanda batu na sima kaka ko djembela mais boke no sala role ya mobile ezanini même atandenge putu na yako bimisa sekango ya banzambo oyo balalisaki mobile basalaki mageza yango lukuta po biso to sa sukuna te biso konga batayenge c'est ça mais bon la biso ke bosa mibale eloko ni bosali bokene classe bayeba mobali na pantalon te bayeba mobali na nini te bakoyeba mobali na likambo yebima na mutu bayeba mobali na jean te bayeba mobali na biloko yebima na mutu bana basi bobena mibali na bino ya matoi bino pe mibali bobena pe basi na bino matoi koza la fani ya mutu baluambu bazaka na bafani papa na soba madilu bazaka na bafani papa na soba litumba bazaka na bafani mais délire na bêtise eza lelo ezalaka te botande na otoka moyeleki bapeli bato basobenga ngai ma coach ozoloba te tala be mais bakoloba bino combien de fois même yo moko mwana mobali tango vano zobimisa ba gros mots bona batata mwasi te bokana banoko te bokana ba famille te mais c'est quoi ça kulandaka bokende musala neti ngai gloire à Dieu banana ya poto mobali ya makombo mibali ya ba musicien mibali oyo biso kuna na tokota te biso zoka mibali na mitu yango mona makambo sala neti ba biso bekamsaka biso mibali bobe na basi na no matoi
mwana mwasi moko alobaka ba gros mot mais yo ko écarter makolo bote ya bango tango yo éduquer mwasi no malamu oyo sa bêtise wana te yo pe mobali éduquer mwasi éduquer mobali na yo tango bozoke no loba ba sexe ya ba mama babota bino baza bato madusu tango bofinga ba madusu ya ba mama ya bato ba mama na bino ba na madusu bofinga ba mama na bino moko ba mama ya soni fale babota mabata babota na mabata me baboti bino pe soni na bango baboti bino bakoko bokola bino te yango bokomi na désordre soko yoki ka koto yo bakomema taka lubumba shwa pamba ofingi betisi banda awa ti bozo sala soni ya mabota na bino c'est ça mais loko moko bokanga ndenge to vanja wana Congo école no hôpital batongi te c'est ça elo nanga lobaka yango en tout cas côté ya koboma era bosala yango boboma era mais akufa te soki akufi makamu nyonso bozoganga ezali sute na laki bino boyeba ke mamu na oyebisa bino lito esebendani mpo na yo kison badiscussion bosala bakombata de partout baolanda bino soki bomeke olalisa kaka mutu ya mutu eza na Belgique eza na Paris musique ekufa pour du bon so bwana tembe boboma mutu moko boboma mutu po bato babimali bana ba muke me peuple ya kanda bana kata ndako soki boza mibali to basi bolalisa ka ebembe lokwa bino mobiki fo boboma era so bobomi era biso to bima to yo oloba to kotala so musique ebita na poto c'est quoi ça comme délire on voit en tout cas wana ezalaki en tant que maman congolaise elo na koke kolobaka yango wana naza na besoin bato ba mal éduqué te boyo kolakisanga impolitesse na bino na besoin te bato yo so pe batata na bino bakundama so po bobima bouta likolo bokoya na mapata te so pe bokana batata mwasi te so pe bokana banoko te so pe bokana ba famille te boya kolakisa biso nde bo mal éduqué kolinga mutu songolo ngola akisate ko finga mama mutu ko sepela na miziki ngola akisate ko fo boma bato wana mituna bino yokomotune bokende kokende classe bobala basi bokotisa basi na ndako bozala ba responsable bozoko kozala ba responsable na ba vie na bino te ba age bwana ngo ba 40 ba 50 ba 55 ba 45 ba papa ya kala na 20 ans bazala déjà ba responsable boko kovana na mibali te bozo écarter basi makolo tongo midi poka me boko kovana na basi te boboti bana na mibali ba tata 20 bino pe bana mibali boboti bana basi boboti si basi na ba mama 30 bozo kokoma ba responsabilité bolingi kaka soki ba yembi bino botelemi communauté za futi communauté za ya kobeba bokende kosala bokende na ba famille ya basi bobala basi bokocha bango na ndako otala kakaye mwana tangi nene mboka oyo mutako ko sepela ko bonga yango toye lokola deja bozo raté awa c'est que vie eza ya kokufa wana ezali toli nana besoin mutu otanga komo na pamba te na lingi mabanga te wana ezali ngai atake congolaise en plus bobosana te na bima na makamako te na ko vanda te tandis que bino bobimisa makambo ya somo ya koboma bato bokeno boma era lobi na bino na munoko bino pe bozongisi na munoko ya era fingi ba maduso ba mama na bino te ayebisi bino likambo soki muta meme na loi ya mboko to vandi na poto soki muta beti mbata zongisele mbata so muta beti mbata tu peux pas OK na ndako ozumbelo tie mutu c'est interdit ça va pour ceux qui baluba me mabate belé na ko comprendre que bato belé bona problème ya mitubo miraba kisi nde kanda wana boyo zongisa bato na tikite to ko fanda te madusu c'est quoi ça bona batamo cité bona banoko te tellement besoin respecter ma famille na bino te bo tellement je sais pas boyo ka bana mo balokota bino na foule boye bana kisasa ya na musicien moko ta sala ni mai asala ni école asala ni eloko oyo peuple a profitaka nango chine bozo ganga wana bocha makelele boye bake baleki botika na kisasa batela kabino bozala ba responsable responsabilité ya mutu bana na 50 te o e bana na âge ya mukio bokomi na bana 4 5 na ba mama 12 kokeno zoka bana basa bato felo ko bocha ka bango bana boko kosoma ta ba bombono ba mapate yango te o yango nde ngola kisate oza mobali o ki mobali ngola kisake mutu aza irresponsable aibi que ça je peux le faire ça je peux pas faire c'est quoi ça oh boni ki voyu makasi boy era to ko boma yo ko kota de sendeni te tango babota kona kisasa yo ebaka sendeni yango ya bino soki boza mibali bosonga kisasa bokeno buna mboka na bino bokoka kokata ta matiti te ata salongo pamba bebine basalaka te
baninga bazobundaka mpona bango basénégal eza ya kobonga bamboka baninga bino boyawa kaka tombola modega matelo ne malonga bosala même na bapoto yango boyawa bolekaki banzela mai bodindi na mai bodindi boye na poto tokasa so boye bino bato boye ata na mai bokoleka bato bayaki na avion na bato bayaka na 1960 mais boyawa bino nde boye kobebisa poto boye komemela biso tu wana ya lotoko bomemi yango na poto bato bakofana pete c'est quoi ça? Oh, botika bato mpe bana bakende ba classe boya bokeno tangisa bana na suki wana tozozela bino soki lokola bino pena boza bobongami il faut bobeta masasi era kufa tolobi muta kima te toyebi communauté tobotami nango allo ozoyoka na yo muto ozosala click na yo muto ozalaki na yo muto olobaki so muto elalika ba kokima te kende yo moko yebisa polisi ngam na bomio bongo esiko kozala na boloko soko mona ata batindelo ata avocat ata eno ya boyebiti mbila pe aka na camarade te papa mbakota kota boloko papa we mbakota boloko awe eza kisasa te ke ngai bosala mambo bosala biso pe tota minoka na sese mais soki kaka mutu ya mutelali lo yengo ezongi na poto tango bakolo nango bakotomboka basangani bakangi guti tokoyoka bino soso bokosalela ngo wapi nga atiki bino merci beaucoup.